image. Banza Sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Edino image. Panza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Bezali depuis ça pe banda discipline ezala raté. D'accord. Yango bato nyonso azalaki na droit na monopole okota koloba loba loba. Tant Jean Muzenga ye. Lelo oyo. Oui. Diminution. Qu'est-ce nange yo somba immeuble oyo. Diminution. Il y a les blousons les plus chers. Mais j'aime les blousons les plus chers. Mais j'aime comme ma veste, les blousons les plus chers et si et diminution. Do ba doit comme poil que na nini na émission azo boula o lobanini. Parce que na mémoire on bar très haut. Ah voilà là. To kiba Monaco. Mutamda na mo hélicoptère mo moké ma moni et hélicoptère bombarda ba. Hélicoptère bombarda ba Irak. Ba Syrie. J'aime zenga. L'air où tu baboyeke. Ouais, on sait qu'un hélicoptère a moukié. J'aime dire que tu vas là, ouais, on sait qu'un hélicoptère a moukié. Mais yo ce qu'on a mon nene. J'aime dire au ciblé nan. Il s'est au ciblé nan. Nado ciblé mon tout. Nado baba réalité fait au yesa mana katia communauté. Parce que biso to ebika saper moko ka mutazo a loi qui hélicoptère pour kene na Monaco. Donc pété atuna nega na. Adina na été wana zo kosane atanga nega mo ya Monaco afamba, mo ya Monaco afamba. Azunega moi nini alueneka batourner na confrère na yo batourner moi kaka nini bakiti na bango ba rien na matin ya papa wemba biso to vivre lokola ba star lokola ba famille Kardashian ba laksa ba bien na bango do ndenge biso to vivre yango nga na yesko na mona sa na moni ke bazo laksa ka bilamba mais balak c'est ce que balala raté balak sa ndenge ba vivre raté vie familiale na bango te balak sa ka balabala. C'est ça ce que Jean Muzenga à mon aka est un peu ridicule. Il y a une discipline ils ont corrigé ma réunion soana. Il y a monde Moussa nanga. Ngala c'est plan na nord de Paris. Nord de Paris a ebi ko s'exprimer. Hakim nana buso ba kwa Kim ndenga sabe émission nae. Misuba laxi hélicoptère moya mikie. Mais ali on a confrère au tu cité pour ba comprendre bien. Jean Muzenga zo sani. Muto azo yo ba ke blouson le plus cher. O ça pas de son immeuble. Maramon na ligne ngote. Ya on azo ya ko beta maramon na ligne ngote. Ya on azo ya ko beta maramon na ligne ngote. Ya on azo ya ko beta do gens vous ngata muto ya na 5 ans d'avance ko le kabango. Paris bazo sanuye ba bisenga mokonzi wa mama bakota Paris bazo sanuye mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te olia za moko na kata Ivry awa epa ya ser na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi sa pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko simi mokonzi wa mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi sa pembe te dans restaurant oza ma casse olia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi ser Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que aba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate donc lemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine mi chose à confirmer donc la les bien la mélite bien la là chez Ewaka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo onion samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre.
elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza soboye, boko sepela. Ah, tozanga eloko te. Eloko nyonso olingo kolia ezali. Olingi pondu mpo aza moluba alinga mingi pondu. Donc pondu ezalaka te. Olingi makelele mpe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye ebele boko sepela. Bafille ya bien mpe bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma 4K na Olamba. Pas faire na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, angwande tinga lula langa malango mais na lia ba malango mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta basata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko babo yepeli. So omona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc seri waka simbigwa dans les bons. Banza Songo ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image Banza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo. Awe